Mbote bandeko, mbote. En tout cas, photo oezo tambola mingi comme quoi il y a du riz empoisonné, ba ote kana wenze, ceci, cela. Non, l'osso eza infecté. L'osso eza juste développement et ba moisissure, il y a ba batterie. Bato batanga basala biologie to batanga microbiologie bazo comprendre qu'est-ce que la moisissure eza ba moisissure eza ba batterie oyo nde epesaka ba intoxication alimentaire yango yo après mutu soko lie yango okosanza okosala diarrhée eza microbe oyo e ba moisissure moisissure na lingala eza ba mbungi mbungi moisissure donc oyo ebimaka soki eloko eza mouye oyo ebotaka wana ba moisissure wana ebotaka ata mpe na bandako ya bato mosusu oyo ezalaka bien ezalaka na bachauffage ya bien te omoi na basese esalaka bambungi wana bamoisissure yango loso normalement soki balambi loso après 1 heure du temps loso il faut kotia yango na frigo il faut kotia yango na esika ya frais mpo babatterie ya loso e se développaka plus rapidement là ce sont des études scientifiques prouvées soki oke na Google osali barecherche okomona baagence même département américain ya agriculture apesa barecommandation loso batikaka yango libanda temps molai te après cuisson biso tozala na habitude olambaki loso banda ntongo evandi nango kaka wana okolia ntina pokwa non c'est pas bon c'est pas recommandé loso après 1 heure il faut kotia yango na frigo et na frigo ekoki kosala bajour ebele te normalement kutu bato mpenza baa strict normalement c'est 24 heures après 24 heures on ne peut plus consommer selon bateau bazaka plus strict mais on peut aller jusqu'à 3 jours de okoki kolia loso nao en tout cas na moins de 24 heures na moins de 24 heures jusqu'à à 3 jours okoki kolia après 3 jours en tout cas normalement ça doit aller à la poubelle soko tikaki loso evandi temps mulai libanda c'est possible c'est comme ça ba moisissure ba batterie il faut et se développer parce que na température ambiante ba moisissure et botamaka pe se développaka plus rapidement donc juste soki oke okoti na Google osali ba recherche okomona yango c'est très bien expliqué là-bas donc ezaka yango tememaka ba intoxication alimentaire omona bato mosusu bazaka batterie yango kombo nango Bacillus cereus wana tous bato basala plus ba biologie nde ou basala ba médecine bakoki ko expliquer biso avec plus de détails donc c'est un peu ça ce que je voulais partager et ça juste intoxication alimentaire et utaka na ba moisissure oyo oyoka mutu asisi kolia après bandi akomi na diarrhée ou bien bandi kosanza asali ba crampe ba sueur akomi kotoka ou bien manque d'appétit ezui suite à ba intoxication oyo donc c'est un peu ça. Et ça n'a rien à voir avec OCC, ça n'a rien à voir avec Balos Otosomba Awa, non, ça n'a rien à voir. Et ça juste développement et moisissure. Donc après 1 heure, il faut conserver nos frais pour éviter les microbes et se développer. Donc c'est un peu ça. Et ça, moisissure, donc mbungi. Je crois, lingala, ouais, moisissure, et ça, mbungi, non? Ce que l'eau est mouillé, nini, wane botakawana, ouais, c'est ça. Donc c'est ce que je voulais un peu partager. Merci beaucoup.